Merci Sango bandeko balandi ba Radio Maria toko leka na koyamba mituna miabino mbote Sango pe maman Régine tokoki ko zwaka message ya Sainte Marie en considération oyo toyoka katongo nyoso ya mibale pona nini tosalaka ba neuvaine te elongo na Radio Maria ekozala malamu mingi batridom est-ce que batridom esili ezali motuna po esungaka mingi. Maman Gertrude kuna na mboka France. Sango Roger. Merci na maman Germaine utomboka France maloba ya mama Maria o totangaka na tongo na kanisi na 8h sima ya mwangunga moke penza soki 8h ekoki mikolo miso totangaka message ya mama Maria ezali likamba motuya ezali malako mama Maria kopesa biso kasi ezali liloba lya Nzambe te ezali message lokola conseil mama kopesa mwana kasi ezali liloba lya Nzambe te atako ezali liloba lya Nzambe te kasi conseil ya mama okokamata yango au sérieux ekosalisa yo Zambi soki olandi yo mama alobi okomona te bomoi na yo pe ekobonga. Neuvaine tridome lokola marathon ekomi na suka yango tridome eza lisusu te tosalaka pe ba novena mbala na mbala mingi penza uto ba paroisse tango ba paroisse ezali kosala mosala ndenge esengeli yambo ya bokono bobe mbala isusu bako invite biso to kokende na ba paroisse epai wapi novena ezali pote to lekisa en direct to sala kango mbala na mbala kasi lokola tozali na eleko ya bokono bobe talaka mwa kokoso ezali pote tozongela ba novena bomo meseno kasi atako bongo losambo eleki motuya ezali bongo misa. Radio Maria akolekisela bino misa na tongo na lingala pe na pokwa na lifalansa mokolo ya lomingo kutu misa ezali soki minei na tongo na lingala na 10h30 na lifalansa na 13h na anglais pe na 18h na lifalansa. Zambi, la prière par excellence c'est l'Eucharistie. Novene ezali pe na motuya kasi atako novene ekoleka te misa ekoleka yango nde losambo oyo eleki nsambo inso na kati ya eklesia tobosanaka yango te. Tukoyoka pende ko mosusu. Bonjour mon père, bonjour maman Régine. Merci mingi papa Roger pour na matea kasi soki nga na yoki malamu olobi te soki mutu azali kosala mabe malamu plutôt masumu maepe ejumiaka soki nayoki malamu me nakoloba mutu kosala malamu yo oyebiki okangama na masumu ebele ozali koleka na tubela te kasi ozali kosala kaka malamu mpo masumu mayo ejumie. C'est conseillé na osala kaka malamu sans avoir koleka na tubela. Merci na maman Sango. Merci na mama po mutuna tuni tolobaki boyete Nzambe atalaka biso bobele na ngambo ya mabeto kosalaka te atalaka na mabe na malamu ezali ndenge tomoni na kati ya mokanda ona eklesia ya Efese. Nzambe atalise mabe ya eklesia ya Efese te atali pe bolamu bwa bango kasi abendi bango matoi mpo na maye bakosala bo mabe po ya mabe bakosala abendi bango matoi alobi tete lokola bozali na bolamu na mabe botikala kaka bongo alobi te alobi bongo te alobi te po ya mabe bokosala bosengeli ko bongo la motema abendi matoi alobi te bobongo la mitema pe oya kolonga na kopesa ye oya kolonga etumba na kopesa ye nzete ya bomoi ezali o paradiso ya Nzambe bobongo le motema ezali penza yoko ya makanisi ya motuya na mokanda ona eklesia ya Efese alobi te bozali na bakalite bokosala malamu mingi kasi bozali pe na mabe pe mabe ezali pe mingi bosala nini bobongola mitema talaka maye makomami pe maye tosengeli kosala ya liboso koyeba te ozali moto
ozali kaka na mabe tozali pe na malamu. Et c'est très important. Bato mingi batalaka se mabe, okomona azali mutu moko azali ko revenir sur makambo mabe asala abosani tazali pe na malamu. Zambi soki ozali pe kotala pe bolamu osalaka, okosala nyoko banda kokolisa bolamu wana, kosala manso po te bolamu wana ekola na kati ya bomoi bwayo, osala bolamu koleka. Kasi po na mai matali mabe okosalaka, masumu okosalaka, tolobi te tikala kaka bongo ndenge mama alobi leka na nzela ya tubela. Atako tolobaki likambo tubela te, kasi tolobaki bongola motema. Pe toyebi te boba katolike po bongoli motema ekotinda biso na nzela ya tubela po te tozwa bolimbisi masumu. Botondi sango tokozongela motuna ya ndeko auto kotinda a préciser zali Hébreux 6 4 à 6. Merci. Hébreux 6 4 à 6. Il est impossible en effet pour ceux qui ont une fois été illuminés, qui ont goûté aux dons célestes, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, qui ont goûté la belle parole de Dieu et les forces du monde à venir, et qui néanmoins sont tombés, de le rénover une seconde fois en les amenant à la pénitence, alors qu'ils crucifient pour leur compte le Fils de Dieu et les bafouent publiquement. Merci Nandeko pour na ndenge apesi précision. Hébreu était ni motoba molongo mwamine ikino mwa motoba. Soki totongoli malamu tokomono te bayebi liloba lya Nzambe. Bayeli mo santa tondisi na makabo maye soki babeti libaku ezali mwa pasi pote bazonga na molongo soko bazali kokitisa Kristo likambo to bazali kobaka Kristo na kurose pe kosekaye oboso babato. Donc il y a une condition. Donc ils ne pourront pas passer par la repentance si ils crucifient le Christ pour leur compte et les bafouent publiquement. Yangwana kotanga Biblia, kotanga ngo penza na pete. Kotanga yango kokamata ngonga penza komanyola kokota na bozindo. Mbala mingi totanga kambango mbango totongolo ko malamu te. Soki tokamati na version ya Lingala. Tokomono tezali sendenge na uti koloba ali Faransa. Te bato bana baye elimo santo pesa bango mabonge bele penza. Mbala mingi ba soki bakwei bakozonga na molongo te, soki bazali kobaka Kristo korose. Lokola te tango bananu babongoli motema malamu te bakozonga na molongo te. Yangwana likambo elingi koloba te soki motatondi na makabo elimo santo beti libaku ezali pasi pota bongo la motema. Ezali bongo te balobi te ezali pasi pota bongo la motema soki azali kobaka Kristo korose pe kosekaye oboso ya bato. Donc il y a une condition là. C'est sorti d'une modalité, j'allais dire. Totanga on a lingala, Hébreux 6 de 4 à 6. Baye basili bamoni mwinda mwanzambe, baye bazui makabo maye pe mayele maili mosanto. Basepela ki maloba manzambe pe basili bamoni nguya ya makambo maeleko ya suka. Soko batiki koyamba, bakoki kobendana lisusu te pote babongola mitema. Pamba te bango moko babaki lisusu ko mwana wa Nzambe okorose pe bayokisi ye soni omiso mabato banso. Voilà, c'est important. Pamba te bako bongola mitema te, pamba te bazali ko baka lisusu yezo okorose. Lokola te babeti libaku basali lokola babongoli mitema kasi babongoli penza mitema te. Bazali ko koba koyokisa Yesu Kristo soni omiso mabato. C'est ça. Kotanga Biblia ezali likambo ya lisekite. Senge kotanga ngo malamu penza. So kotangi malamu te okobimisa boko makanisi o ezali engebene na bolingi bwa Nzambe te. Merci. Merci Sango tokozo bandeko bazali kobenga biso. Allô? Mbote Mama Regine, mbote Nanga Nzambe, merci pour la catéchèse kitoko penza. Mbote Joseph. Awa Yohane akomeli ba eklezia sambo mikanda. Akomi yango lokola papa lelo ou bien lokola épiscope diocésain, évêque diocésain lelo.
et puis mpona nini esengelaki ezala petelo te lokola ye nde yesu atikelaki ye fungola ya eklesia balettre wana ezali balettre d'exhortation apostolique motuna ya mibale soki baeklesia sambo voilà sango bon mwa kokoso nzela ya masini mbele ndeko akobakisa mituna oyo azali na yango mutuna ya yambo oyo totongoli ezali bongo Yohane akomi apocalypse bolimbisi Yohane akomi mokanda mona ona ba Kristu ya Efeze ona eklesia ya Efeze lokola mosanto papa to episkopo azalaki papa te moto azalaki papa ezalaki Santo Petro moto akomi mokanda yango mpe ezali ye te ezali vision ya Yesu ezali maloba mauti epai ya oyo asimbi oloboko la mobali minzoto sambo mpe azali kotambola okati ya bitelemisi ya mwinda ya wolo euti epai ya Yesu Kristu ezali maloba Yohane te Yohane azali se motindami azali moto oyo amoni vision alekiseli bana ba Efeze vision ye moto akomi yango te euti epai ya Yesu Kristu bongo pona nini ezali Santo Petro te Santo Petro akomaki tozali na mikanda mibale ya Santo Petro na kati ya bondeko basika akomaki ye azalaki papa pe akomaki akomeli ba Kristu kutu mukanda mwaye mikanda miaye ezali kati ya mikanda mieto bengi les épîtres catholiques lokola te akomeli bobele boko ba Kristu te akomeli ba Kristu banso ya molongo ezali kati ya ba épître catholique mikanda Santo Paulo ezali ba mikanda mi ya tindi na boko biklesia mususu na eklesia ya Roma eklesia ya Korinthe bongo na bongo oyo ya Santo Petro ezali kati ya ba épître catholique zambi atindi yango na bato banso balobi te mokanda mwa Santo Paulo ona ba Kristo ba Efeze to pe ya Smirne akomi po ya bato banso ya molongo ya eleko ena toyebi pete sangwela mwa ya Santo Marco ezali mateya ya Santo Petro soki otangi mokanda mwa Santo Petro okomono te akoloba likambo oyo etali bondeko to pe boni Marco azali pene na ye na 1 Pierre 5:13 akoloba boye te eklesia oyo ezali na Babylone ezali Roma kasi ntango nalobi te Rome ezali Babylone bokanisa te Rome ezali mboka moko ya mabe penza eklesia ekoki kozala kuna te ye abengi Roma Babylone zambi na eleko ena ba Kristu bazali konyokwama bai Roma bakonyokolo ba Kristu bakonzi ya empire romain bakonyokolo ba Kristu yango bakobenga Roma Babylone zambi ezali esika e bakonyokolo ba Kristu lokola pe na eleko ya kala bana ba Israel banyokolaka bango na Babylone na Nabucodonosor totongolo malamu bandeko boko na yebite soki ezali se mauvaise foi bakoloba te église catholique ezali Babylone ezali kozanga koyeba zambi na 1 Pierre 5:13 babengi Rome Babylone lokola te Babylone ezali esika eye bakonyokoloko ba Kristu lokola na tango ya kala na Babylone na eleko ya Nabucodonosor banyokolaka bayuda totongolo malamu mboka ya Roma ezali na biteni bibale Roma ya politiki ezali mabe penza zambi bango bakonyokolo ba Kristu ezali Babylone bakonyokolo ba Kristu ndenge Nabucodonosor anyokolaki bayuda na Babylone na eleko ya kala Roma mosusu ezali ville sainte e Roma ya eklesia ezali ville sainte ekomami na kati ya mikanda misantu na mokanda mwa Santo Paulo ona ba Kristo ya Roma eteni ya sambo alobi te bino basantu bozali na Rome lokola te Rome ezali ville sainte Roma ya eklesia ezali ville sainte kasi oyo ya politike ezali bongo Babylone totongolo malamu alors alobi boye
celle qui est à Babylone, élue comme vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Donc Santo Petro azali kosala mosala na Roma na Marc. Yango banganga mayele balobi te sangola mo ya Santo Marco ezali bongo témoignage ya Santo Petro. Maye Santo Marco ayoke pa ya Santo Petro akomi yango na sangola. Ezali pona kopesa yano na ndeko Joseph wa Maria. Te Santo Petro akomeli ba Kristu. Mikanda mibale ezwami na bondeko basika. Kasi na nzela sangola ma Santo Marco pe tomoni te Santo Petro alekiseli biso témoignage ya ye to maye ayebaki na bomoi ya Yesu Kristo. Tokozongela ba numéro mobengi na 082 016 35 12. Allô? Allô mama, mbote mama Rogine. Mbote papa Emile. Mbote père Roger. Mbote papa Emile. Mbote na bino banso basali ya Radio Maria nzambe abatira bino na musala kitoko bozali kosala. Merci père na maluba pe na catéchèse kitoko oyo. Peut-être na cause la hors sujet. Mutuna na ngai liboso ezali boye. Lelo tosepeli eyenga ya mama Santa Maria. Toyebi ke Saint Joseph oyo azalaki mobali ya mama Santa Maria azalaki moto ya libota ya Davidi. Ebongo siko mama Maria azalaki moto ya tribu nini? Nayebi te père na ba connaissance na oto koki koyeba. Ya mibale. Dira bane oyo Saint Joseph avandi na mokili. Bato bakomi Biblia bazalaki inspiré père. Ndenge nini batie quand même pas extrait ya maloba ya Saint Joseph. Kaka bongo ti akufi donc maloba na ezalaki important c'est pona kotia na kati ya Biblia to babosanaki. Bon, ya misatu Saint Paul oyo abongoli motema nsima ya liwa ya Yesu. Ndenge nini nakomi mikanda ebele koleka bapostolo oyo bazalaki na Yesu. Peut-être ezali punition na ye azalaki kosubir awa azalaki konyokola eklesia to nzambe asengaki ke ezalaka abongo. Merci père. Yano na yo kosepelisa mingi nzambe abatela yo. Merci papa Emile Bosso. Merci mingi na papa Emile. Motuna yambo na kati ya tradition ya église bakoloba te Maria azali na libota ya Yuda. Pona nini Zambi ye azali mwana ya Yerusalem. Abotama na Yerusalem kasi akendaki na Galile to pe na Nazareth mbele po ya libala. Ndenge bakolobaka. Yango wana tako ekomami na Biblia te kasi bakoloba te azali na libota ya Yuda. Motuna ya mibale baye bakomi Biblia bazalaki inspiré nzambe apesaki bango bwanya kasi tomoni te pona mayema tali bomoi ya Santo Yosefu ata liloba lioko ya Santo Yosefu te. Kutu lelo nalandaki évêque moko na kate oyo na tongo akopesa mate ya kitoko penza ya nativité ya Marie. Alobi te aucune parole de Joseph, aucun conseil donné à Jésus par Joseph. Apesi malako na mwana wa Yesu Kristo na kati ya Biblia te. Ngai nalobaka boy. Joseph est le père adoptif de Jésus. Il a adopté Jésus non seulement selon les coutumes juives ou selon la loi juive, mais il a adopté aussi spirituellement. Il est le père adoptif du Verbe incarné. Et comme il a adopté le Verbe incarné, c'est normal qu'il ne parle pas parce qu'il laisse parler le Verbe. Nalobi on a li falance. Nazonge dans la lingala. Yazali tata mobokoli ya Yesu Kristo azali liloba akomi moto. Lokola kamatsi liloba akomi moto lokola mwana waye akangi monoko pote liloba aloba. Atsikeli mwana waye Yesu Kristo esika pote aloba.
apesi biso ndakisa soki liloba azali wana na koloba nini. Malamu boyoka liloba lya Nzambe, Zambi yango nde eleki motuya. Atalisi pe biso na likambo lyango te tokoki kosala mambi manene penza na kimia. Nous pouvons faire de grandes choses en silence. Yango wana Saint Joseph asali mingi penza kasi aloba te. Azalaki koloba tolobi te azalaki baba. Azalaki koloba kasi na kati ya mikanda misantu ata liloba lioko ya Joseph ezali te. Apesi biso ndakisa te tosalama e tosengeli kosala kasi tozala pe batu ya kimia. Kosala makambo minene penza na kimia. Faire de grandes choses en silence. Motuna ya misato. Santo Petro akomi mingi ezali pese bongo. Okamati bondeko basika mikanda mizali bongo tukuibale na sambo na bondeko basika. Nzokande mikanda zomi na misato ezali ya Santo Paul. Tolo bakaka 50% ya Nouveau Testament ezali ya Santo Paul. Eteni yoko ya bondeko basika ezali ya Santo Paul. Eteni Yesusu atikeli bandeko basusu. Akomi mingi koleka bapostolo, koleka baeba koma mikanda misanto. Papa Emile Mboso akotuna ngai pona nini. Eyano ezali boye. Eyano ya pete penza. Mbele banganga Nzambe banganga mayele mususu bakoyi koloba. Ya kitoko koleka ngai. Kasi ngai nalobi boye. Santo Paulo atangaki. Atangaki. Okati ya bango banso moto atangaki penza. Kelasi ya malonga ezali Santo Paulo. Alobi yango na buku abikela. Eteni atuku ibale na ibale molongo mwa misato kende liboso alobi te ye atangaki na Jerusalem atangi pe kombo ya professeur yaye Gamaliel ye azalaki kotangisa na université ya Hillel azalaki nganga mayele moko penza yebanaka kala bazalaki bango babale banganga mayele bayebanaka ezalaka Hillel na Shammai na eleko ena. Alors Hillel ye na etelo université ya ye azalaki pe na ba professeur o bayebanaka mingi lokola Gamaliel bakobetela biso lisolo na epe na buku ya bikele teni ya mitano. Yango wana lokola Santo Paul atangi mingi akomi pe mingi tolobaka ngombala na mbala te soki Nzambe apesi yo likabo ya koteya okati ya eklesia tanga sala théologie, c'est très important. Zambia kosali sopo to sala musala ngo malamu koleka. Soki kosala musala Nzambe apesi yo kaka bongo osali théologie te okozala limité. Vous serez très limité. Okosala musala ndenge esengeli te. Omoni te Santo Paulo asalaki théologie yango na pe akomi pe mingi koleka. Mbele soki Santo Petro pe atangaka mingi koleka alingai pe akoma mingi koleka. Donc tina kelasi pe yango wana. Tina kelasi bandeko yango wana. Kelasi ya théologie ezali très importante. Zambi soki Santo Paul atangaka pa ya Gamaliel te, soki akolisaka mayele ne na théologie te, alingai ko komandenge akomi boye te mbele na Nouveau Testament tonga tozala na mikanda ebele te. Tonga tozala peut-être na 20 écrits ya Nouveau Testament. Donc mikanda soki tuku ibale kasi tozali na mikanda ebele penza tuku ibale na sambo. Zambi zomi na misato itepa ya Santo Paulo akomi yango po akolisaki mayele maye na kelasi asala kelasi ya théologie ezali très important oyo ayebi te azwi likabo koteya na kati eklesia ezali mabete kasi sala kelasi ya théologie po tosala mosala yango malamu kolamukaka na tongo bongo bandili koteya na bus ezali mabe tokeba topesa limemia na liloba lya Nzambe osengeli kosala théologie. Yango wana Santo Paul asalaki théologie talaka esalisi po te akoma ebele apesa mateya ya motuya pe mikandami ya ezali ya motuya esalisi biso po te eklesia omoni ntango Yesu abandi eklesia na eleko ya ye badefi ezalaki mosusu makambo akokutana na yango ekeseni na oyo eklesia akokutana nango nsima. Alors pratiquement Santo Paul loko latangaki mingi esalisi po te afin de s'ecclesia penza
ndenge esengeli mingi mpenza epai ya bagreki. Akotisi makambo kutu Yesu atikaka te. Baepiskopo, Yesu atikaka baepiskopo te. Akotisi bango wana. Ba-ancien, ba-diacre, akotisi yango. Donc c'est un créateur, c'est un génie, c'est un grand théologien. Et salisi est théologien salaki et salisi est pote asalisi pe ecclesia. Talaka tina théologie nde yango wana. Pona bosukisi sango tokozwa nkoma eye. Bonjour ma radio père tolingi toyeba tango mama zalaka na mokumba to pezemi tango azosala masumu ndakisa kofinga kotonga mwana pe azokosumuka to ndenge nini. Ya mibale tango asalaka tubela mwana pe akozwaka bolimbisi na nzela ya mama to te. Motuna mususu tango akulaka sacrement ya Eucharistia mwana pe akokula sacrement ena soki ya ezali iyo pona nini tokokulaka yango lisusu tango tokoli. Ndeko Didier Tambi kuna na Sankibuka. Merci mingi na ndeko motuna motu ya penza. Kati ya mama na mwana relation ezali makasi bondeko penza. Bazali bomoko tango mwana za na libumu ya mama bomoko bozali. Yango na tomoni yango na Santo Luka eteni ya Yambo na losako ya mama Maria pesi na Elisabeth elimo santo akitele Elisabeth pe mwana ningani na libumu. Lokola te bomoko bozali kati ya mama na mwana ezala penza makasi. Yango wana tango mama zali akumbi zemi asengeli kosala keba biloko akolia makambo akosala asengeli kosala yango pe na kotalaka bongo bomoi oyo amemi po akobatela bomoi mama amemi mama asengeli kosala keba maloba to pe bilili ya kotala ezala ya violence penza te. Zambie koyepe ko affecte mwana na kati ya libumu kotala ba film violent tango zali na zemi ezali mabe biloko mususu akolia pe komela masanga mingi ezali pe mabe. Nazali monganga te kasi na yebi te ezali na motu ya maeto akoloba to pe pona mai matali ba sacrement c'est important. Zambi sacramento tango kuli sacramento ekobongisa bomoi boyo mwana pe akoprofite na yango tolobi tete tango kuli commune mwana pe akuli commune ezali bongo te. C'est pas ça. To po sali tubela mwana pe asali tubela non. Osali tubela tango za na zemi eza yo moto sali tubela ezali mwana te. Okuli nzoto a Kristo tango za na zemi eza yo moto kuli yango ezali mwana te. Kasi ba conseil ba effet positif na yango mwana ko profiter na yango. Tope okay tubela mbuma elamu ya tubela wana mwana ako profiter na mbuma wana. Tubele ko pesa kimia ko pesa boboto motema mwana ko profiter na yango. Communion okuli pe ekosalisa yo pote a okuli yango kombo moko na Kristu utiki mabe ozongeli kosala malamu mwana ko profiter na. Donc l'enfant profite des effets positifs des sacrements. Mais c'est pas dit que parce que la maman a reçu un sacrement, l'enfant aussi a reçu ça, non. C'est pas ça. Mais les effets positifs de ces sacrements ont un impact positif aussi sur l'enfant. Botondi sango tokompeza na suka pona mokolo molelo liloba ya bosuki silina kanabiso. Suka esepelisaka penza te zambi to na posa tokoba. Kasi lokola ngonga ezali se ngonga tokotosa tokomi na suka bongo liloba suka ezali te tokoba mate ya lobi sango Alberto pesi mbote ya kokoba mate ya maye bomo meseno ndenge tolobaki ezali sanza ya Biblia. Mateya tokopesa sengeli kosalisa biso pote liloba lya Nzambe botambuma motuya na bomoi bwa biso. Sanza ya Biblia kotanga Biblia komanyola yango pe kokokisa liloba lya Nzambe na bomoi bwa biso. Lelo tomanyoli bongo mokanda mokonzi atindeli eklesia ya Efeze. Na mokanda mwango tomoni te abendi bango matoi bozali na malamu na mabe. Po ya malamu o bokosalaka botondo Nzambe kasi mabe bokosalaka bosengeli pe kotika yango po bongola mitema ezali bongo likambo ko bongola motema. Sanza ya Biblia ezali sanza ya kotanga Biblia yango wana exercice tope devoir tozwi lelo tope lobi lukape ngonga ya kotanga
buku ya boyebisi mibombamo mingi penza eteni ya yamboti eteni ya misato. Nzambe ezali likanisi likonzi mama eklesia onzela baepiskopo ya 5 bapesi biso na eleko eye to na sanza eye ya Biblia. Moto na moto asengeli kotanga Apocalypse de 1 à 3 na lingala tolobi kotanga buku ya boyebisi mibombamo kobanda eteni ya yambo kino ya misato mikanda mina otanga yango manyola yango topesi mateya oyo topesi ezali lokola bapiste d'interprétation ezali mpo kofungola mayele bongo yo moko sika wakamata yango tanga yango. Apocalypse 2 de 1 à 7 obakisi mosusu ti na 3 okotanga yango ndambo lokola to méditer lelo mokanda ona bakristo ba Efeze Église ya Efeze. Apocalypse 2 de 1 à 7 osenge kokamata yango lelo na moi to na pokwa omanyola yango otala bomoi boyo mabe okosalaka malamu okosalaka osenga nzambe grâce ya bobongo limotema ndenge komami na Apocalypse 2 de 1 à 7. Merci. Botondi mingi Sango Roger pona mateya malelo botondi pe na bandeko banso bazungunga pona kolanda biso bandeko pe bakolanda biso na nzela ya television YouTube botondi pe na bino banso.